bandeko na biso ya Kinshasa to kamwe bozongi susu na sima ba député bozongi susu na kati ya distraction pa ba député bokomo landa susu ba député bake ko s'enrôler boke bake boye bake député oyo atiki yo na misère pendant 5 ans pour voter qui est au PC pouvoir likolo à 2000 francs 3000 4000 5000 francs na polo au PC au voter ya longwe soka bande ko fana na veni na bino a longwe na veni a komi na Gombe azu bande ko na ya tini na poto azu bana na ya tini na poto pona nini yo ndo pesa ki ebokoni na ye kuna peuple mukono nini bokoki ososola est-ce que boza batu ya ko telema lisusu na sima ya ba député boza batu ya kolanda su ba député wana po bokene kotika bango s'enrôler boza batu ya kosala susu campagne pona ba député wana est-ce que vraiment boza batu bokosa makambo bozo sala wana bandeko na biso ya Kinshasa bososola ko bola mukananu na pongi tokoloba na bino ndenge nini tokobondela bino ndenge nini yo voté au PC 5 ans de bonheur yo tikali na 5 ans de malheur alors ça boza ka bato calcul tant que les jeux évoluent na Kinshasa boza bato calcul na république ya Kinshasa boza toujours bato calcul tant baninga ba koma na 4 5 biso ozana na 0 poto koma na 1 tozaka na kati ya calcul donc bozela tozela ki 2018 tozeli 5 ans bakei tozela 5 ans mususu donc bo bando pesa banka 5 ans entre temps pesa ki 5 ans aki na 25 ans 5 ans ozo bachele po koma na 30 ans okokoma na 40 ans 50 ans ozo pesa ka 5 ans ya ozo bonga au voter ya kimio avenir banda ko dinda zalaki wana au voter ye alongwe na avenir tiki bino bodindi banda ko komo ko ya batu bakomo kufa etikali bongo botuna bango na basali bino nini pendant 5 ans au pesa kiye bobano vivaka na calcul botikali wana toujours ka pona calcul na pesa nanu nzamba kosala ndenge nini yo moko ozwi conscience te ozwi destiné na ona maboko te peuple toloba ndenge nini peuple oyo toloba ndenge nini bobenga na batu wana élection wana il faut pas ezala tant biso ozosala élection bandongo na biso kuna bazokufa depuis Rwandais babotola biso parti ya mboka ti lelo solution ezwami te bino boza s'enrôler baninga wana s'enrôler te siko baza susu bato baza su Congolais te on doit dire ça baza su Congolais te Congolais tikaka bao baza bien bao baza na Kinshasa bato bazokufa du lundi au lundi biso ka na distraction député aye kopesa o polo pour que ne kotika ye akene ko s'enrôler tu as bénéficié na nini na 5 ans wana elekaki azongeli yo po ebika soki apesi yo 2000 francs lelo yo otalaka olia sikoyo so lelo lobi nzamba kosala donc calcul etikali ka boye olia lelo po lobi nzamba kosala basungi bino te bato bakufi na bapasi na nzala na fura eza te ma eza te mbula ebeti boye moto aleka te likolo na bango 21 000 peuple tant tozobeta lisolo ya 21 000 pourquoi po biso tozawa toyebi comment tosufraka mpona kozwa ba 1000 wana kozwa 1000 2000 3000 4000 tu dois travailler siko yo mutu moko boye yo ndo opesi ye pouvoir po ke nozwa 21 000 wana opesi ye pouvoir po ke ozwa 21 000 po alia ye na libota na ye ya liboso bakosi yo ndimi ya mibale ya misa donc otieka na histoire donc akeya ya changer formule depuis ta komi okomba balabala. Il était où en 2019, 2020, 2021, 2022? Il était où pour combat balabal?
tant ba inondation bando ça ça qui pas longola chasser le lot pour ça besoin que nous voter la campagne en sala akomola ta casque atemi na balabala akomi okomba bomonye mwana quartier mwana pembeni yeyo moto amboka na biso tango voter ye balabala ne tikali bongo akimi akei atofa na Gombe bane baza suwana te famille za suwana te yo tikali wana kodinda otikali wana courant ezate ma ezate donc vie mobimba etikali yo bebo mateko pourquoi tokoki ososola te bofandi pe na bolobi non bandeko na biso oyo baza pe maboma te toyoka pe na bango toyoka nanu bango tosala nanu toza bato kokende élection boeta botuna tokende élection parti mosusu ya mboka na biso eza wapi to récupérer nanu te mais tokende élection pourquoi on a beau prolonger kaka colonisation beau prolonger colonisation totika obena se ya makolo ya barwandais mpona kobanga Félix akosala nini mpona mboka wana bandeko qu'est-ce qu'il